L'air est grave. L'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné et la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre. Congo est coquendete. Congo est coquendete. Mboka bakoko batikela kabiso. Lelo tokomi bapaya na mabele na biso moko. L'air est grave, l'air a sonné. Et sengeli biso peuple congolais tomi libéré. Merci Naya Laura Sokoko. Ayeli biso virus ya Ebola. Basoka pe solution na ngote. Bokoto, l'air est grave. Peuple congolais bofungola miso na bino. Lelo ngai Boketshu Yambo mona fumukimbangu na ye. Nani akoki kopekisa peuple congolais bami libéré? Ba professeur ya université na bana mboka oyo tokalisaki bazali ba congolais. Zokande bakomi binemi na biso. Esengeli biso peuple congolais tobenga na bapaya ye. Bokoto, l'air est grave. Tala na yumbi babomi 890 congolais, plus de 50 fausses communes ezalaka te. Félix Tshilolo Tshisekedi oteki Congo. Tu diriges rien, tu contrôles rien, tu maîtrises rien. Oteki Congo na maboko ya batuchi. Aridi Polit Kanambese Rwandais, Rubera Rwandais, Moïse Mwarungabu Rwandais, Bisengimana Rwandais, Vital Kamere Kameleo Rwandais, Deyo Mwarungiza Rwandais. Tokoki kondimate na 21e siècle. Toko ma esclave ya un petit pays comme le Rwanda. L'air est grave. Otala na bunya Congolais lelo bakomi kokata ye mutu lokola soso mawa. Bokoto boyoka makambo e. Ngonga ya délivrance esi ekoki. Jean-Pierre Mbemba Ngombo e. Fungola miso na mabele ya bakoko na yo. Président Eli Martin Fayulu Madidi. Oyo peuple congolais baponaki ye na 62%. Moïse Katumbi Yona Mozito bana ya la mukangonga esi ebeti. Mboka nini bato bayokanaka te. Mboka nini bato basanganaka te. Bina betidiante. Surtout bandeko ya Kinshasa bobima na masanga. Délivrance ya mboka ezalaka na masanga te. Bobima na distraction, pas de distraction bakinois. Félix Tshilolo Alesi Tshikololo. Peuple congolais mboka oyo ezali ya bangala te. Ezali ya baluba te, ya bato ya bandundu te, ya bakongo te, ya bakatange te, Sud Kivu, Nord Kivu te, Kisangani te, Kindu te. Congo ezali tata na biso, mama na biso. Ndenge nini moto lokola Félix Tshilolo parlement eza ya ye te, Sénat ya ye te, ba gouverneur ya ye te, premier ministre ya ye te, pe ba ministre batie wana 600%, 85% na maboko ya Aridi Polit Kanambe. Non, peuple congolais, ata tozalaka baveugle. Réveillez-vous, l'air est grave.
moment de la délivrance de la nation congolaise. Bakoko na biso batekaka mboka te. Président Kasavu batekaka mboka te. Maréchal Mobutu oyo asangisaki biso na unité ya Congo atekaka mboka te. Patrice Emery Lumumba akufeli mabele wana akata ye mike mike. Des grands prophètes Papa Kimbangu asali 30 ans na prison likolo ya mabele wana. Babomi Floribert Chebeya Bazana, babomi Arma Tungulu, babomi Ale Moloto, Passer Lukusa, Rossi Mukedi Chimanga, Thérèse Kapangala, ba massacre na Kasai, Eric Boloko Loko, Passer Lukusa Dani Botechi, inacceptable. Tokoki kolinga te, tosala na boumbu, na bapaya, oto ebi bango te. Bayaki lokola bana misala na biso na Congo, pe ba dirige biso ba mibu ebele. Bokoto boyoka vérité. Merci na général ya Kotumba. Bopundisa bango botola bango Uvira Bukavu Goma. Général ya Kotumba oza na soutien na biso peuple mokonzi. Peuple congolais, ngai Boketshu Yambo, leader d'opinion, musicien engagé, na lobaki ke oyo ezali nzembo ya délivrance mpo na révolution ya kobengana Félix Tshilolo elongo na batribaliste na ye nyonso oyo baza na nsima. me ofingaki ngai bino, otiolaki ngai, lelo tosuki wapi? Verité ebimi. No bandeko ya Kinshasa boteka Kongo te. Lelo barwande basakani na biso likolo ya bandeko ya Kinshasa. Bana unité ISA, IEC, Université IPEN, Université Malula Protestante Kimbangiste, Université ya Lungumbashi, Université ya Mbandaka, ya Kisangani, ya Bandundu, Luvira, Bakongo, Katanga. Koma bino betidja bokoki kotanga classe na occupation. Mais bapesaka bino babourse te. Meme na tanga Mobutu kala babetidja inikini bazalaka na babisi. Mais lelo na ba homme ya inikini ba toilette koma kotsuma na ba chasser koboka ngona bazamba. Bozanga même piscine. Vraiment bosali accompagnement betidja ya inikini le grand université Afrique centrale. Mais aussi ça ba classe en occupation ba gradué ba licencié. Mais pour ça musali faut qu'on m'appede ou bien aussi makisi. Non, l'air est grave. L'air est grave, l'air a sonné. Peuple congolais, Bolamuka, pardon. Bolamuka. Trop, c'est trop, trop, c'est trop. Mais, il est très haut, il y a Félix Tshilolo bourrique de naissance. Il n'y a aucun bagage intellectuel, il n'y a aucun bagage politique, il n'y a aucune histoire en boka. Ateki Congo. Peuple congolais, Bakinois, Bolamuka, Bopenganaye. Bopenganaye. Mais elekeli nga pe naza dépassé. Mais poponaki président Eli Martin Fayulu bokompanie na bambula. Mais tango baproclame Tshilolo ole bobima libanda bosaisir occasion ya kozwa victoire na bino. Metala ndenge boteki mboka bakinois. Merci na bana Goma ya Katanga ya Bandundu, Sud Kivu Nord Kivu Kisangani Kindu. Bravo na bino. Bitumboyo ezali kambo ya mabele motako bangisa nga azali te. Yo na ye kuna ozali esclave. Kongo eza ya batuti te. Jamais tokoki kondima esclavage na 21e siècle. Bakongolais botelema. Le moment est venu, moment ya délivrance, moment ya repentance. Tobengana bango bakende. Fe bakende mbangu kobengana bango mbangu na mboka wana. Oh, bandeko na Soudan balamuki babangi président na bango te. Na Algérie, na Tunisie, na Égypte, na Burkina Faso. Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai? Quelle sorte ya peuple? Naloba na monoko nini po peuple ya mi libéré Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bokoto, l'air est grave. L'air est grave. Ça c'est Boketshu Yambo. Oui, ça les grand repentance à Boketshu Yambo. Mobali nde
nabanga yo nani nabanga bino bandoki bokokoka Congo te ezali mabele ya bakoko na biso banyokwamaka na tanga colonisation tanga babelge bavandaka 80 bakataka bakoko na biso maboko lelo barwandais lisusu baye koboma 12 millions de morts ekosimba te